BBM, Bibiche Mbombo officiel, toujours à la pointe de l'information. Abonnez-vous, likez et partagez. Bibiche Mbombo officiel, votre chaîne de référence. Nzonzi to na la muke pa na yo olobi na kebulu. Nzonzi ngeza babengi tokuta na ko la casting. Babeti histoire, bakabuli barol, lobi to bandi. Donc besoin attendre pour répéter évoquer bobo bandi ote ya beti. Ça ol bana ça que répéter banda 12h 17h. Ol bana vie de lomu na biso. Tant ya. Tant na ya répéter ta matolo. Tant ko senga bato donc give me. Siko ba boule wana obimisaka na théâtre wana. D'où ça vient? Et voilà, mes amours, ça fait mal, hein? Ils ont vraiment pas si triste nouvelle pour la vie de loi. Notre artiste a s'appelé Sabiso, a continué un peu toujours dans s'appelle Sabiso. En tout cas, vie de loi sur ça na osa boring te. O c'est kaka parce que y a forcé te, ils a makila. Image wana chelibino. Ezali image à vie de loin yakala. Bon moni ndenga zalaki en bonne santé. Munene kitoko. Mais lelo vie de loin santé zalaka lisusu te. En tout cas a perda santé naye. Azaka na ki vie de loin nakati. Mais na santé en tout cas azali sunde azalaka te. Mais il n'a pas de choix. Azo continuer quand on s'est pris ça va fan naïe. Qu'est-ce qui s'est passé avec Vie de Loin? Nini o ekomeli Vie de Loin. Artiste Nabiso, ya Charlie Nong. Ya Seksa Kak, azara bien cool na bato. Malgré na ba pièce bantontinga ba théâtre tout le monde a quel sous-souté atikani kana ba gag et ça l'a passé. Et ça l'a vraiment passé. Qui en veut à sa vie? Nanya lingi Asili sa vie de loin. Nani oyo ayina vie de loin. Mon qu'il est compliqué, hein. Mon qu'il est compliqué. Moi, je sais bien qu'est-ce qui s'est passé, bandé. Ça fait mal. Ça fait mal. Pe nani otoko suspecté ye. Nani oyo akosa la makambo wana. Est-ce que ça première fois voir qu'elle est malade? Vie de la hauteur Kobela, ah ouais, en Afrique du Sud, ah ouais. Oh, bah, qu'il est poison, ils ont poisonné, ils ont Tiber, il y avait beaucoup de choses. Voilà. Toujours continuer. Merci beaucoup. Nabino Bato Boza, qu'on s'abonne chaque jour. Ils ont confiance, marque et a confiance. Au Bozo Pesabiso. En tout cas, ils ont ça la biso très bien. Franchement. Tous ont les sous courage à travailler parce que bino bozawana. Merci beaucoup à vous. Voilà. Vite de loin, artiste Nabino, ba bois keli malade ya mbasu. Mbasu bobi mbasu te. Malazo ba bois kana likolo comme vimbe sali pote comme ko vimba. Mais ça batumi balobi ke non, eza po azana azana maladie ba benga ngonini tuberculose. Pote kaukakate. Soko zoki pota, en tout cas pota wane kaukakate. Misusu balobi bongo. Mais, en information au bisoto zui, ba bois qu'elle est maladie, yambasu, bande kozo sa la passe. Toebi kara, na mille ya ba comédien, nde toebi mingi, ba bois qu'elle na ba maladie. Est-ce que, eza entre bango, comédien da bois qu'elle est maladie? Ezali mutu ya quartier, ezali mutu ya entourage na ye, ezali famille. En tout cas, ngana bino to éviter. Bandeko, nazoka vraiment passer dans mon thème. Ni comme la vie de loin parce que to ebi na 2020 hour. Ayaka en Afrique du Sud, hein, biso tozalaka na ye. En tout cas, parmi bateaux, bazarana fit de loin, journaliste, tozalaka wana, Jenny Okasa, Idor Bokwala, Jonathan. En tout cas, vraiment, Yannick Wenge. En tout cas, vraiment, on était là. Tout le monde a senti que santé à Moutou, en tout cas, perdre qui santé. Ayaki a soin.
et puis malgré wana prestaki mais azongaki mais depuis on a perdu la santé na ye ezaki liboso poison ngai tosolola na Charlie Nongi ayebisa ngai mutu asala ye makambo wana aza na monde ya théâtre atangelanga na kombo ya mutu ngai nde na lobango Dieu me voit nazo lobango je le jure devant Dieu na solola na ye to fanda place bando ko fanda na bed for view na appartement bazula ye na ba jour en tout cas na ba idor na ba nani boy na boy en tout cas tozalaka wana na ba na Sevi Nongi mwana na ye ya mobali très gentil très sage on dit maintenant que moi na vie de l'œil artiste très sage alobaka français il s'exprime très bien bandeko en tout cas ça fait très mal atanga kombabi omoni mutonga na otangelo o azali place musunga na kendaka batu bakanisa ke donc soki yake ba kanisa kinga donc non en fait na olobate pour na pesa bino ba piste mais na olobate abisanga na bi muto asalanga makambo mais ça fait mal tomoni azongi après 2023 na zonga e Congo azonga est bien hein? Mais ce qui est vrai vie de le bagata qui est en Afrique du Sud je vous dis azonga ki na paquet mbongo biloko azonga bien bisto que notre ticket na aéroport azonga bien en tout cas vraiment ba prêtre ya mboko ba homme d'affaires otobenga ba homme d'affaires en tout cas ba ceux qui sont là mais après quelqu'un temps tozongi mais azonga ki plutôt mais à récupérer qui vraiment santé na été à récupérer qui en été asaka mais santé akala wana za na ngote bato musu balobi ke no abandomela masanga mingi aire ya tournage soka simbi komela masanga awa bo pese conseil te bo pese conseil akoyoka te conseil kutalingita ko sisa kazi ya bière wana oto yokaki donc au fur et à mesure komela masanga yokana na diabète te et nde salaki rechute mais yemoko ayibisaka na monoko ke batiela ka poison peut-être poison batie et que les sous kokuta sous tuberculose nakati ale esangani en tout cas bandeko ça fait mal et les lots to ko apprendre que ba boakele les sous mbaso nani oya lingi vina ye ebeba nani oya lingi ke non Charlie Nongi akota na se ya mabele oui parce que parmi les comédiens au bazin la stabilité vie de lo azali hein vie de loin aza parmi ba comédien oyo ba fandisa makambo ana bandako aza na bandako je vous dis en plus mapango aza nango mapango eza moins de 10 eza plus de 10 15 même ba terrain à vide aza nango ebele mapango atonga aza nango mais ba terrain vide aza soka sombi à mettre en valeur à côté kalisusu à cause de terrain ka bo place bino bo sundola ka na ba bibwa na ba kinkole na ba malukukuna ya somba ka ba terrain vide chango en valeur ana ba porta ba 15 abiba na venir abana est-ce que boso think ama yele vide de l'un de bo mona yewana atonga banda quoi atonga atana ba image soki bo bibo kota na ba na page na Facebook bo mona ba image ya ndaku oya tonga pona musala ya ki théâtre ya ki comédien vie de loin a bénéficié nango na musala o babenga ya maboke bato baseka bango na bilamba na lata kawana mais atonga bandako asomba mapango asala mambo ebele akenda bapoto azonga asala kombo na mboka aza mayele biki aza na bana en tout cas pona théâtre a bénéficié par rapport ya ba comédien mususu au mona ye asala succès mais peut-être a-t-il lelo a foutu la name baza hein ba cause appelé ba génération mona na vie de loin au mona azali kaka ko foutela en la position pe malonga te baza mais vie de loin aza na mapango moi je vous dis atonga place wa fanda kawana na bisa fanda ba cité verte hein ba côté ka ya likolo kuna ba ipende ba bilo wa likolo kuna bozo comprendre si quoi eloko wa stabilité boye jalousie ekokota te po anini soki eza entre
ba camarades na ye, ba collègues na ye musala. Bon yo kele ka jalousie. C'est normal. Bon yo kele ka jalousie. Soki ezape na famille, c'est normal. Biso ba Congolais, ba Africains surtout, biso to sala mabongo. Mutu alingaka te avancer. Muninga avancer plutôt. Mutu alingaka te, ça se passe comme ça bandeko. Ça se passe comme ça. Congolais alingomona muninga ne avancer te. Soki yo avancer okomi na bengo na lobandenge ni okomi lokola ennemi. Donc mutu kolinga bo souffrir bino mibale. Mutu linga ke amona bo souffrir bino mibale. Mais soki ka moko aza élevé, moko vi na ye est percé. Alinga te. Akolinga te. Et ça la passe bandeko. Et ça la passe. Na nyango alingi vide lo akota na sa mabele. Pour ceux qui mutu abwaki yo maladie, eza ke a punir yo. Ana posa vi na yo esuka. Po mbaso wana toyebi bato bebe bakufa na mbaso. Bato bebe bakufa na mbaso. Nga nazoyeba papa na biso babwakela ye mbaso. Nazoyeba na nono. Mazonge bandakala. Na chilu babenga ngon teta. Baluba baebi. Nazoyeba banono. Banonon 6 Banonon 6, 97. 96, 97, 98 ne wana tono ba mike babwakela na musala afanda pendant une année popota wana toke prier comme kisa boko ba pakole blo mona makolo afanda pendant une année atambolaka na nzete pona nini na musala promotion lingaki mata une année tala kaka depuis 97 96 97 nazoyeba. Donc, ils ont sikate mbaswana. Babwakela pendant une année pour que bamatiake promotion na musala. Promotion après bamadisi, au lieu de travailler, peut-être pendant une année. Afanda nase. Bacha mutu mususu a joué intérim. Poye moya sa les ate moya ki musa les ate na mbasu na likolo. Na chulu babando benga ngon teta. Wana basira na kombo mbasu ebimina nute. Meza maladi moko balu bando benga ngon teta. Et le roi soki ba bois kilo déjà au salatin comme vie de l'onde ba bois kilo wana au salande ok tournage ndenge nini ok tournage ndenge nini mokila compliqué hein yongo ba bino erozo le kana télévision nga naza star na osala succès na yo il faut ko kavango par le son de Jésus tebi ke ba artiste na biso comédien mingi. Bazana mo pe na vie de prière te. Na ebi ba vie na bango te mais la plupart bazana vie de prière te. Parce que ero ça la succès mo ki laisse pelate. Et ça la famille oyo outi. Et ça la ba collègue na yo. Qui sera d'accord avec toi? L'épanouissement na yo. Ce n'est pas tout le monde. Pour mutu muso omona or c'est qui so boye mais na motema alingi yo te. Alingiote. Le cœur de l'homme est mauvais. Bible et lobango, ngamna lobango ti. Yango mutu muso c'est qui ça mon ami, mon frère, ma sœur. Mais na motema. Aoyi na yo, aozi aye na be komelata. Omoni chaîne na YouTube na ba kangango ata. Omoni mutu kana zokota asala ta accident. Et ça bongo. Yango quand tu pries, oh ça la succès. Ozo s'épanouir, protéger musala na yo. Chaka dim. Yebisaka basa ensemble baza élevé spirituellement. Ba prier pour na yo. Pomba so ofanda. Ofanda ndenge za na vie de loin. Si c'est vrai que non eza yango eza mbaso eza elo mususu te. Akofanda tie ko sila ça prend du temps. Tomoni mbaso yango eza trop na musala théâtre wana. Tout le monde a kippé ma mépé là. Babouake la kaimbaso, hein. Babouake la kaimbaso, fanda nanda. Mais ma traitement kaka ayeko bima. Zena la guerrière.
donc na yebite bambaso nzambe na bato babokela bato bambaso mbaso ngo ezaka basomba yango moins cher hein mais baobwakelo kaka oniati yango pia ezwi yo osouffrir pendant 2 mois et si la maman na jour moko te neva ofanda siko bavie de loin mosala asalaka wana ye nde papa ye nde mama ye nde papa plutôt alinga bana na ye aza na posa abi atravailla nalanda video mo boye alobi atravaillaka mpo na bana na ye aza na posa bana ne un jour bazala bato aza na posa bana na ye ata ye azwa occasion atanga te bana na ye batanga tala parent aza na motema wana ke bana ne batanga ye azwa chance ya kotanga baklasse ebele te aosala mpo na bana na ye abinde na ndimaka kolata bateni onaosango mpo na bana na ngai siko congolais pourquoi motema mabe boye pourquoi komettre fin na vie ya motu boye tobi te bazomettre fin parce que nzambe nde aza mettre ya temps et circonstance nzambe nde ayebi bavie na biso ayebi baton na biso comment eosalama comment liwa na yo kokufa quand nzambe ye moko ayebi mais bato ya mokili soki moto asali yo boye aza capable ya oboma yo mpo mbaso eza partout hein? Ata na Afrique du Sud awa nzambe yango nzambe aprotéger ya biso kaka na Afrique du Sud awa na Gambela marché mo boye baétranger bazalaka trop tellement bacongolais badomina na marché wana babenga yango Gambela donc batekaka nyonso ya Congo na misili batekaka na bikedi batekaka kuna bateka mbasu eza na Afrique du Sud ababokela bato pe mbasu eza mama moko wana teka mbasu quelle sorcellerie mama na soki na yebie na ozwaka moto na zwika moto na bwakelika na mesa na ye atekaka mbasu na Afrique du Sud na marché Gambela marché ba congolais ezaka ba congolais te mais ba étranger tellement ba congolais baza trop kuna ba yango ba beson kombo Gambela kombo petika l'Afrique du Sud ba kombo benga ngo Gambela bandeko mutu soko oteka mbasu aza na ndoki ana kintoki ya makasi outi ndako no sokoli oye na wenzo teka mbasu parce que mbasu eza roi poison ozo teka ngo pomba oboma mutu osala mutu mabe nzambe pona tikalo yebelongi ya mama wana te so na yebelongi na ye na Afrique du Sud wa mama nazo teka mbasu nenga na kendeka na zutu moto na bwakili ka mesa ne po bateka na bachaka ba mesa batonga tonga bandako mwa mike wana. Ça fait mal. Nanyango azana posta vie vie de loin vie na ye. Esuka. Zamba sungaye. Posto to bitol ba pena na monde ya théâtre bon. Na yebite parce que tout le monde a gaming na ba film et pe ba to misusu te hein. Mingi to mona kaye na ba akomaka na ba gag kaka. Ba pièce mususu pas ba sila to mona kete ba belle vie et tout. En tout cas bango pe ba on dirait ba to akale. Ba joana bango lisuna ba to kala mingi te. Da comment ko créer ba to na bango ko quoi en fait ko bimisa ba to na bango asika quoi. Bande ko ça fait mal. Et ça passe. En tout cas Nzamba Sunga. Franchement je vous dis. Nzamba lola asunga bango. Asunga ye na libota na ye, apesa ye makasi a guérir ye. Yango au-delà de tout, nous devons prier. Na makamyo se comme la biso na vie dans tout ce que nous faisons, na misa na biso na babala na biso, dans tout ce que nous faisons dans nos business. Bandeko to senga protection ya Nzambe. Le sang de Jésus et kava biso. Okola mukana tongo bo sokoli oke, o ebite liboso porte na babwa kelio nini. Incantation nini salami yango il faut qu'on détruira kaba surprise désagréable na ba journée. Bato bele bazwaka temps ensemble la te. Ola muki kaka boye oke na yo. Ozo yeba te. Yo ozo lamuka. Ozo kende bongo ozo lamuka. Est-ce que tu connais et loko babongisi pona yo? Oyebe loko babongisi pona yo. Ola mukaka kibomoto boye. Yango Nzamba pesa biso makasi. Yango omona mutu muso ala muki boye bimaki bien zongi na ndaku te. Azongi ebembe. Abimaki boye azongi na pota, abimaki boye azongi na maladie. Pona nini ozwa ki temps ya ko détruire.
misala diable était biso to lala bango butu basala ba réunion en tout cas il est vraiment journal lelo boye na 15h juste okutana problème boye va planifier déjà si ko soki yozo semble tozaka la distraction monaka chaque jour n'est pas monaka chaque jour et dimanche baloba chaque jour n'est pas dimanche donc jour na jour ezaka na ba surprise nango bandeko elonga na yebisa ba abonné nanga please bozo kata ensemble là. Quand tu sors de ta maison, prends le temps de prier. Zoata, ya kosenga protection na Nzambe. Po ba maladi bo babwake lo mbasu bo esili. Ba mbasu muso emema batu na liwa. Ba ko tshelo pozo bo okufi otiki bana na yo. Otiki carrière, otiki musala oyo bimelaka mbango wana sans pour autant prier. Otikango. Parce que tu n'as pas la vie de prier, oza pe na protection ya Nzambe te. Nzamba sunga vie de loin. Apese makasi losamboka ebele tomoni mwasi ne paza wana mwasi ne pe tomona kaza bona ebite en toko jije mutu na musika te naza na elo na koloba te mais Nzambe asunga ye azala pe mwasi ya vie de prière omoni basi ya artiste soko ebike no mobile no assez élevé na domaine moko boy il faut prendre le temps de prier pour lui parce que na musala o mangweze ebele ezaka na théâtre te na misala nyonso everywhere place ka bato basangani ekiri bato ba tournage na ba misala bato mitema mabe bazanga te eza na mutu moko alingela ko bulu ye atandenge ni na kozwa ye ofanda no mais mutu moko alingelo bulu 2 ans passés une année passée 2 ans passés azaka na posa yo kufa Nzamba sunga vidéo apese makasi bino pe botikali na misala nyonso to saleza na ba misala YouTube to senga protection Nzambe likola ba vie na biso. En tout cas, je suis pratiquement à la fin. Je vous aime bien. On m'appelle Bibicho Mbombo. Merci beaucoup de la confiance au Bopé Sabiso. Bon s'abonner massivement à la chaîne Abiso. Ici, c'est l'analyse intelligente. Bato nyon so ba ofinga Abiso, ba ozo courage à kofinga Abiso. Et l'accès éducation na bino, place au bouti. Et l'accès éducation ba parents ba pesibino. So koza na pour ça au sala mutu remarque, c'est mieux de le dire, de l'écrire. On a denga bien. Naki humanisme mais soko oza mutu moko oza insensé oza mutu moko oza musenzi nde okoya apo na finga nga ofingi nga na bloquer yo na longoli commentaire na bloquer yo boso comprendre hein? Merci donc je vous aime bien o baza ba abonné intelligent et sage naza sûr ba comprendre ngai merci beaucoup ceux qui news mususu ezali tokoyela bino bisous et bye.